bien il fallait pas pousser. Mais ça est un stade tout le monde qui va checker on est standard de pays du conquérant na ezara fali pour pas ndenge ya luba. Yena conquérant na ndé basala na bango. Conquérant na eta on ba boyaki azana double jour à stade abeta isute. Il fallait comprendre que c'est sieti. Ba umo changeant ba adresse kendolo ekebo. O ngana monate na olobate. Oui, bah kermesse c'est quand même dimanche au kuna. Kermesse à yolo, kermesse à banda, nyonso. Na festival mo ezai kota bumbu ane kangama jour. Ko ba kermesse e kangami. Ezana apport nini na festival. Nga mamba biloko yozo ebisanga na yebi yango ti. Ah. Mais ce monde avait battu nap. De quoi messa. Où y a se servir. Quand la temps dans un coup dans caisse. Et alors moi parce que ba be so place mo battu bilo ba kwanga banito tsa maboko. Donc vraiment na kuma à l'aise. Vina na pepele na zana ngana hérité wata totorino na biso to ebike le 21 septembre mamba bien ça et puis à part le 21 septembre et puis bébé chemin aza bébé chemin de la gloire vraiment to soutenir chemin bongisa langa sozo ba bon mabe ya kanama o sepelate il va être mis à sa note o sepelate Jojo Kabuya batutu ba o sepelate o ira de capa bon tonton Rogain mayombo dollar rouge ba o sepelate to pe ça fait valeur na ye mais mutaleki héritier azate après héritier za Michael Jackson après Michael za bébé Chanda. Merci Nandenge Boza Ebele pour na kolanda chaîne na bino bolingaka MJTV Mami Wanja. Merci na yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja, moté maya papa Micha et puis ba grand merci na équipe technique maya MJ télévision. Na yesu ko memela bino ba actualité ko lobela bino makambo o etali vraiment musique na biso parce que musique na biso mikolo e komi goût musique na biso mikolo e komi elengi. Na plateau na ngana zanga mon côté na za en compagnie na invité na ngayam paka so i cordon d'Anchi Mangoza d'accord nanga fongola plateau po na yamba déjà invité na ngai. Bonjour Yampaka. Bonjour ma batutu. Na ebi chaîne biso non na maîtriser comme on ngote mais MJTV Mami Watandete. Mami Wanza donc MTV Mami Wanza. Batu nanga vraiment beau s'abonner et puis na scène na baspiritas beau s'abonner pour donc mokili le biso le 21 septembre eza histoire o eza historique koleka ba histoire nyonso donc le 21 septembre ils ont des liwa Mobutu ils ont des liwa Kabila donc on dit à monseigneur Mosengo donc eza histoire mon o etikali na mitu ya batu na bi ke batu tout vraiment boso baba billet na bi ke Xavier Lopez déjà en habillé na 4 fois président de JK Bushcorp Batutu Stomia Kafulex Batutu vraiment Junior Bongongo Union Européenne Batutu vraiment Petit Basele Batutu vraiment naïbi Daro Mongondo Daro Mongondo il faut azala talaka Daro Mongondo Batutu vraiment il faut tous à la photo soutenir héritier Watanabi bienvenue sur le Messi Penalty puis partout Bosulo Bozala na Charlie Kabea Wetu en dehors des États-Unis faut aller puis mon pasteur héritier Bongo Yama Julia naïbi ke botika bébé botalisa non mpanzi à Paris boya concert na biso Doli Chalako les padres na boka na bato affaire Doli Chalako les padres na bi ke bozala vraiment batutu PDG Mani Mwendo ozana Paris zala et puis batutu vraiment na bi ke ba ozala et ça la biso bien ingénieur Mabo Yimbi Voando abetane ka tour à 3 jours soit talika et puis azomi na ça Obeti c'était trop pour na scène musicale évolution dans les kandenge est-ce que ba billet de chez c'était kami beleto et kamite parce que apparemment tout le monde a net te nes ba billet te kami penza te soki mutu oleki la moitié te bako accorder yote donc c'est que tout est qui soki oteki la moitié te na ba salle wana ezalaka déjà annulé. Donc ils ont dit que mon samba te mutu nini te biso to ane mona batamiku seti biso aba bantu biso aba simi sango nani wana zobokela nani lui nani lui ex patron na ngana ana patron déjà na mukilo na comme na patron ngana na sale pas ite
Mais tu es que Olibo c'est pas Ferrego la zaki ex-patron na yo. Souci na. Nga mon nga yo pe héritier wana souci na. Mon frère est souci na yo. Nga na yi ezali souci na nga. Nga na zala kuna nte na makambo wana ezali souci na nga. Depuis nga pe na faire retour ça na problème te. Aza artiste ou ça la musique na bien nga pe na préféré na dans la chemin de la gloire. Et l'obité ceux qui nazali lelo pe héritier wata et déranger batu ya kaona non. Pour nga azo soutenir na nga goga totorino ya tembe moto na nko et puis ma nyonso. Donc naza wana vraiment c'est goga la vie à mieux. Yampaka oza chez héritier Watanabele la vie en mieux ka ndenge au lobby to ebaka yo epai ya Ferregola eloko nini oyo ozwate epai pembeni ya Ferregola o lelo boye yampaka nde aye pembeni ya héritier azui déjà eloko amankaki epai Ferregola tendresse ya koloba na batu ezana type moi azalaka babinga Ralph Lauren c'est un impoli. Il parle de n'importe quoi. Donc, à Gangela, on a battu on Blaise Polo. Côté la combat Blaise à côté de Sophie Blaise à Paris na PC Mbote. Ah Bouga, il y a Pembe. Yo le Blaise il y a modèle. Oui, il y a des Blaise et des Blaise. Il y a des Paul et des Paul. Nazo ba Blaise yo le bano surnommé Combo Ralph Lauren. Yo ande na solo. Binonde bo comprendre que na surnommé. Non surnommé na nini ngana fana na yulu. Na capitale ya Kinshasa ba siko bafanda wapi na fanda na yolo na capitale ya Kinshasa siko ba bafanda wapi bon place bafanda ebanite donc ngana zolobela ke héritier wata ma mono soi-disant Polo ngana na mono ngana na eba Polo te Polo ngana ebi ya Ralph Lauren ngana ebi ka ba Paul est-ce la Bible mona ba Polo ba Paul si je comprends bien c'est comme si Blaise Paul Onda bandé coach mal à l'aise pembeni à Ferregola parce que ces derniers temps ils ont attaqué trop Blaise Paul. C'est quoi au juste? Et bon la premier jour na mona fait na mona rai. Na mona eta. Et bon tu na mona fait à KMS na yolo, tu obeta concert chaque samedi na vis-à-vis na Wenge. Est-ce que na mona Paul na mona eta? Ba on peut ba ka bateau ba epo mutu azui. Bon baraka bato ba e po mutu azui nde mo pena yo po ke pembeni héritier po lelo héritier azui po lelo héritier alors que kobeta scène musicale na Paris non ngana zaina voix te mais na zaina leader mambo to sula na leader auto sula ngana kobeta révélation mon boy ngana na mwana mo akufa mwana ngana mko ezali abi hôpital héritier kabila nga $50. Moi, je suis à l'âge de 15 ans. Il faut raisonner, mon tabotami, je suis à 15 ans. À $50, on a déjà payé dans Ferregola. Non, Wenge dans l'ensemble. On va faire déjà des bêtises dans Bangwana. Il faut on peut déjà musique. On a déjà fait un orchestre et l'eau qu'on a dans Angwana. Jet set. Et l'eau qu'on a. Si tu fais un Diani Mboy na PC Mbote na pa ça ça Suède to fana ngai Diani Mboy na Charlie Paka aye na BMP na o babindo mbya tekelai et ça soma même ba voiture et pas ba musicien oui BMP na o babindo mbya tekelai zara bleu to fandi de 23h ti 4h ngai to sola to mela to lia to seka ah moi c'est nga kuta boti mona mobali aseki oh mais zo mbongo Sombila bébé poudre. Total là, des mois on a couffé à 15 ans. Parce que total là, tant au moins là, botama iti 15 ans. C'est bateau belé, ba otami no ba ebi pe na sima nga. Faire aye wingi na 95, nga na mona yi. Première ba deux sapatos na zano ekitoko tant ba uta Kenya. Na c'est ah, les agents on dit ko kana tuni ah petit frère wana ezaki RVT comme petit frère na ah petit frère parce qu'il est plus petit na wingi petit frère o te bifalo na sapato ye mo asiki pour ça muta soni asikara trop si litsko bato wana ba yebi mama solo wana non to beta mambo eza vrai so bolo ba mamba tana bino boyela
présent ba temps ba masolo muso ba tu ba ebité ça bolo bela temps na bino boyela donc ngana tina tena epe loko tepo nde baza na bango ne so type bokana lauréat de Bruxelles à faire des millions ngaza aleki ya millionnaire weza ya pesi mongo ba yembeli nana garçon nzalati Kéa msutuko me mama msusu ba petit musu bazana ba uta ba mboka ba ya po kabila sala pon loangi a petit bazala wapi ba uta na bango kabe ya kamwanga ba yeka po mama onde koma loyenge ba koma pe ba golo ngana vina na tika na mutakala po na muninga mobile na lata pampex ça na au diable ou quoi ah bougar de la presse yo na moni oza pour ça to sola souti PD de la presse bokanga batuti bokefesa ka bandeko mususu e bongo yo motan président Jéri ko bandeko tikao ma ezo bima boloba ma mwana te on a pu ba deux fois baza e banda kuna vous assure oui évidemment o sola nanga Yampaka toujours continuer toujours toujours à moi mukesima par rapport ya festival là ya Ferregola tout monde qui ango festival les aki 3 jours tout monde qui favoriga sa presta kuna oui ranson tout monde qui bango nyonso ba artiste musicien baleka ki bazaiki wana babeta ki e musupe ba hotel libanda mboka ba yaki wana toujours pour na ko soutenir Ferregola mais héritier watana betomoni soutien na été et puis ce tobito juger festival là par rapport ya ba festival o elekaka libanda ya ba mboka mususu o juger ki ngo comment échec ou réussite bon ngape non na viva festival mon côté ndi nazabu banda na botamatina Femia wa Côte d'Ivoire otala ngo tata bilili bo mona ngo surtout kanda papa wemba kufa kuna natala ngo non na viva te moyen na ba ne festival ezalaka ou pas bon nga soué na ngezai eloko artiste Ferregola salaki esimba malgré aza mal entouré parce que déjà il rataki décollage pasteur Mike Kalamba ya uteko beta bandi ko bakufaki comment que ba pimeli batu ba stade ce qui entourage ezaki bien il fallait ba pousser mais ai sous na stade te to mona ki ba check on est standard da paeli pe conquérant na ezara fali pour pa ndenge ya lubaka yena conquérant na nde basala na bango conquérant na eta on ba boyaki azali na double jour deux jours à stade abeta isute yepe il fallait comprendre que et c'est sieti ba mo changer on ba adresse kendolo ekebo mais déjà erreur mais tout le monde est déjà ba musicien au ba utaki Côte d'Ivoire msu ba utaki poto ba yaki déjà pour ba participer na mona bango na mona ki ivoirien au Chesco le sultan na mona pe misusu ba ute poto ba yebi ba Chesco te Chesco nga na yebi ya jidoka ya mososo nga Chesco na yebi yewan na mo bandi min Chesco kama na to betane orchestre moko et pas rombo tunai esili mambo ezo betela ngako o nga na mona te na oloba te oye ba kermesse kanga mai dimanche okuna kermesse ayulu kermesse banda nyonso na festival mo ezai kota bumbu wana kanga mai jour ko ba kermesse e kangami ezana apport nini na festival nga mamba biloko yozo ebisanga na yebi yango tu nazo ka ngoka ipana yu ngaso na bi eloko wana obozoloba ezake pour soke simite pona mal entouré a festival ni na ba réseaux sociaux ni na télévision oyoki po moniter ça sur na téléphone téléphone na za nango po fanatique mo héritier mutape singango na oyeba mam na baonde dépose ki pa Ferregola ya mpa ko za na téléphone te kutu ko ba sengle kutu na za na ote bo téléphone na ozana ebi ko zengra parce que bisiko outa ne pas faire ba koma ko regretter makasi babi ofuta bango merci ba pesa na mbwa bon mbwa sozole sa ebeta oswa ote yo mona mbwa le mkolo pango te mona mkolo pango yo mona kango mbwa alia mona mkolo pango yo mona ote eza po bazole sa mbwa bietenga animi na za mbwa me ba ole sa biete na oswa nani ka ye mkolo pango na za mbwa
Yampaka a su Ferregola. Lelo boye Ferregola ex-patron na yo azo regretter. Moi suis mokolo na ye. Yampaka su Ferregola. Pour eza bongo bon bolo ba kenaza ingrat. Français ko ingrat ou ta premier ingrat na mamba musique ezana. C'est Ferré. Oui bi ka manka ouera. Asaila e jaloux. Kasi e bon yeso zenga na ito bon ça soit na talisman na koma libanga mungu. Ngana na goga na lina mamwana te ya zo sala vina ngape na zo sala vina mais loko na zo lancer oyo akumankaka héritier pour héritier na musique azana yaya te nde basana pe muta benga héritier petit azalaki mais Ferregola za yaya héritier na musique na wenge na likamu aza yani na musique na nyonso yaya azana kara 5 ans ya nani babeti premier album, deuxième, troisième album héritier. Parce qu'il y a nani. Asombela elipa. Nani. Non, il y a aussi la musique, il y a héritier, aussi la musique. Moutou moutou aussi la vie naï. Tout comme maté que bobo, moutou moutou aussi la vie naï. Il y a ça, il y a un bionique. Il y a un héritier na côté ni. Na so yebate maman bino boluba na côté ni. Pene colonie. Yé muyombe, yé muluba mongo. Bayombe bakendaka bo biso kendaka bo entourage à Ferregola lelo bazo regretter makasi baza dessus na comportement na yo Bogard de la presse azolela BG Polo azolela yaza PD moi c'est à couler kuna to ebi ba PD bazala te bazala ka o kanga Dubai ba on pe bakanga Indonésie. Pour yo Bogard de la presse aza PD. Yamakasi mobile ne coulé. Mais Ferregola ye moko telebo aza mobile ya solo to nandimite ka koki ko tolérer ba bêtise wana kati orchestre na e. Tala le vrai mutu o balobaka plus de 143. Wa kabila ba tout bon vrai pesir ezaya Willy Moucheni parce que azo kabelo a osala o elo côté. Mais petit prend tu souffre va manger. Ouais bang au code Indonésie au kanga Dubai ouais ba on est Indonésie na Lomé na kati. Et problème yezo s'est passé entre yo na Blaise Polo. Quel Blaise? Blaise Polo ka moko directeur ya Jet. Je ne connais pas. Il est comment? Comment wanga na bango avambo? Je ne connais pas. Moi, je connais le secrétaire Charlie Oubenga. Il crie les Français bien, il lit les Français bien. Et il a fait Ferregola, il a vraiment nigogiste. Toela, il a fait Toela. Aza parmi les artistes au Nalinga. Artiste numéro 1 à Vinanga, Aza héritier. Il y a mis Michael Jackson. Il y a mis ça tout bébé Chanda. Et oso reconnaître que Ferregola Aza ex-patron et Ferregola a l'équipe héritier na Koyemba. Il y a les héritiers dans Oyemba. Fion, ça veut dire. Parce que yo sont un patron, fion. Yo mon a papier à fiche de paix. Nga za chômeur depuis na bota matilo na comme des roussal. Omo ça on est pas héritier. Nga pona yeba, otope batumsu po ba yeba. Tu ebi beaucoup plus pembeni ya Ferregola, tu ebi beaucoup plus yampaka molobeli ya Ferregola. Moi te depuis na komana et pas héritier. Na longole longi ya maona na komanga na longi ya ba fête. Na biso ba fête ba ndo binga ati ba biso nga mamba matanga. O ya nani akufi na bumbu. Ya na lelo comme fête eza oza table numéro 8. Ozo mona ba évolution la vie. Ah. Mais ce moment avait battu nap quoi mesa. Où y a où se servir. Kala ta dans za kuna okesa. Ya ga moi biso ba be so classe mo battu mi ba kwanga banito tsa mabo. Donc vraiment nakuma à l'aise vinanga na pepele na zana na héritier wata totorino na biso to ebike le 21 septembre mamba bien ça et puis à part le 21 septembre et puis bébé chemin aza bébé chemin de la gloire vraiment de soutenir chemin de la gloire et ça la biso bien donc citoyen du monde na ba vrai nzembo elongia mutu eza na lettre T et puis eza na lettre alphabet T. Mais si on a un problème, on a un problème. Façon qu'on moni figure, comprendre que on est dans la zabu, on a un bouzou bâti.
Moi neti to so la bien siko bien. Ti bozo ya mambo héritier tala. Héritier ça les seuls musiciens au abima na porte ya maison mère. Héritier comment l'être à côté na administration orchestre que na moni age poussa na lina quitter papa. Et belé ba ki mana poto. Héritier pas ça artiste qui a l'esprit respect non orchestre. Azana Jackie bien. Bazana Bill Clinton bien. Bon affaire ego. Héritier azana bien yenda kanisa kamabi. Faire kanisa la héritier mabi. Mais héritier azana bien. Na bito ke na bilo mo buto so la bien. Dadi Mola qui est DMC de l'orchestre. Ouais, bango nyonso nde. Bazana problème héritier pour héritier azui temps a ebisi Dadi Mola que akoki koloba n'importe quoi pour na komo ya artiste faire rigoler mais jusque là ben indigène bazo finga faire véritable ben indigène bazo finga faire parce que na véritable yaka tala siko moi mam nazolo bana vie donc émission nom nezuma comme véritable yaka véritable musique ndimouye véritable yaka mazala de yene mutu véritable musique ti yeye one véritable musique ndimou yene mutu omoni véritable musique ndimou na yepe na véritable style ya aigle jaune ngana za formaté ngana zo salisa ka bato ngana za besoin ba besoin salisa ba pikime ba semi bantu ngana za wana na za responsable ya ba chwanyos ba semi bantu ça c'est ba pig mais wana ozobwa ke la faire rigola to ozobwa ke la nani botika faire na ba bêtise oyo tokoki koloba mabe ya buzoba te mpo na feri botika feri so tozoloba tozoloba mpo na makambo ya internet asepende omobongisa langa so ozoloba bon mabe ya kanama osepela te Yvette Mbi azano te osepela te Jojo Kabuya batutu baosepela te o ira de kapa bon tonton Rogain Mayombo dollar rouge baosepela te topesa fere valeur na ye mais moto aleki héritier aza te après héritier eza Michael Jackson après Michael eza bébé Chanda que na suka émission na biso Kabasele azanani. Kabasele c'est un garçon de Kingabwa. Non, eza batunde bazo kanisa te. Kabasele akoyi na mai ezanani. Oh, est-ce que faire rigola akoyi koza Kabasele non, non ba fanatique faut botika ko raisonner au bozo raisonner. Faire rigola za mutu asali mambebele pour la musique congolaise. Donc na opesa ye valeur on a opesa héritier na opesa ye mais na opesa héritier ya koleka parce que héritier akabaka. Faire akabate héritier akabaka to komi vraiment héritier wata azana humanisme donc azana bomoto ne azana ba dado mungondo batutu vraiment ville momima tozana ngona maboko et puis na yebi ke parvi bosulu jogwa match to sara neto yokanaki batutu et puis moi si nanga na makadi biuma talakaka la scène musicale tozana de Paris le 21 septembre oyo na yebi ke batutu nyonso ba déjà d'accord malgré tozo somba ba billet na donc to yebi ke batutu nyonso tozana vraiment na yebi ke merci pour na chaîne na bino basibirita sibo s'abonner na chaîne o et ça la bien mbala liboso pe ya suka yango te o nyonso za ba branche et ça la bien. Merci beaucoup Yampaka. Tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyonso bolanda ki émission na biso. Merci na la première dame madame Mami Wanja. Motema papa Misha bandeko bozo occasion ya kolanda biso lelo. En tout cas aimer ba vidéo pe bo partager pour na lelo to suki awa et to kutani mikolo ezali koya pour na nouveau numéro ya émission na biso. Bye.